baninga tango kokie papi gene tolobe la vie papi gene tolobe la vie. Moi je suis pas. Nazalaka moninga na yote. Ngai se Denis Kopoko lipo kuluti ya baleki. Nazalaka moninga na yote. Pena kotika kozala moninga na yote. Papi gene tolobe la vie. Mister Siatul. Nazalaka moninga na yote. Papi gene tolobe la vie. Est-ce que nous avons moninga na yote? Tout toza baninga na bango. Tozalaka baninga te. Zaza totikala kozala baninga. Papi Gen, tout le de la vie. En gros, Jenny, Papi Gen, Nazara Mounina na yote, Papi Gen. Nazara Mounina na yote, Papi Gen. C'est l'opérateur de Jaffa qui fait le film. Papi Gen, tout le de la vie. C'est Nazara Mounina na yote. Est-ce que Nazara Mounina na yote, Papi Gen, tout le de la vie? Azalaka, moninga na yote, je suis pas ton ami. Papi Gen, tolobe la vie. Ça c'est Lidjo par les grands samouraïs de la nouvelle génération. Papi Gen, tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga mastano. Papi Gen, tolobe la vie. Nazalaka moninga na yote. 4 mois, peintre, Washington, leur pays. Papi Gen, tolobe la vie. Papi Gen, tolobe la vie. Nazalaka moninga na yote, Papi Gen. Moi c'est pas ton ami, hein. Nazalaka moninga na yote. Bayuma, wana 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Que badi. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen yo évite, azalaka moninga na bisote. Olai mon bonjour. Na Napoli, nazalaka moninga na yote, Papi Gen. Nazalaka moninga na bango te. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen tolobe la vie. Grand prêtre. Nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. Tolobe la vie, Papi Gen. Nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. Sami Mokili confirme. Tolobe la vie, Papi Gen. Nazalaka moninga na yote. Mobali ya pembe. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Topesi Bilombo t'es partout, Bokolanda Bisso, Boye, à travers Tolobe la vie officielle. Merci, Nabande Konyoso, Bazaro Benga Bisso, surtout na haut, vous sur la prière, merci à vous. Le nom n'a un réel plaisir, Yakoyamba Nabino, un monument. Un baoba balobi photo pesa bateau vraiment ba valeur na bango mayela yel batu nyonso bolinga football bovanda boyoka mayela yel na Tolobe la vie tozonga mwa sima trop o batu bazokende vitesse mais faut kozonga mwa sima mayela yel aza moto asali parcours rebelle ba mikolo ba mambo na oloba Washington merci na yo Emile Bamba de Zurich merci Picho Pacho Sota Likonko na Norvège merci on a grande équipe à Tolobe la vie dans ce monde à l'Issousou président Victor Kapesa aux émissions mikolo hein les émissions ba mikete Jérémy Bala Canada big up Didier Yi merci merci aussi na Lieve Mazeko na Switzerland wana na mbananu les baobas, les monuments vivants, on doit sepelisa, biso, on doit sepelisa, bino, mayela yel, kolo tumbote. Mbote papa. Boni. Sangote. Donc mayela yel yeyo. Yeyo en personne. Mayela yel. Akufate. Ah. Papa le bakanga na kufa. Ah. Babomanga avant. Bapazan sango. Kena kufa. Voilà. Botika makambo yo. Na pesi mbote pa ya kulutu na ngai Adrien Europa big up. Talaka yo. Vraiment talaka yo. Sans yo mawa trop. Adrien Europa. Tout le temps kati na mayela yel. Après trop barande trop sala. Vrai prénom les akanani.
ngai na botami na kombo ya Mayele Ayel Gordien. Mayele Ayel Gordien. Ah, c'est mon nom. Histoire autosobé teza ya Mayele Ayel bato ba ebité ba monaye na Dragon, hein, na Bilima na 1975 dans 1975 Mayele Ayel ayaki kobeta na Dragon. Mayele Ayel otaki intérieur. Siko to linga pena ye mo me kofongola biso boyoka boyeba Mayele Ayel uta wapi abandaka ndenge nini ti ndenge pe ay ko silisa football na ye. Mayele Ayel me ko beta biso nanu ba monoka na Bilima na Dragon. Utaka wapi o oya kokoma wana na uti Idiofa. Na Fadio. Na uti na Idiofa Fadio. Oh. Territoire Idiofa. Ouais. Mboka Pierre Mulele. Na uti kuna. Na uti Idiofa. Na beti bal nanga na Idiofa. Na ibani na kati Idiofa. E bandaka wana. Apena ike kusala makamu nanga na Kikwiti. Championnat yebanaki mingi o ezalaki Kikwiti. L'équipe ezalaki affilié ba carte ba botine ba makamu nyonso Kikwiti. Idiofa ezoya pe Kikwiti malembe après to komi pe beauté na Idiofa. Et voilà carrière nanga e banda kuna. Donc banda bale na yo na Idiofa. Na Idiofa après na yena championnat Kikwiti na beti na kati ya équipe ya Lusanga, Leverville, équipe ya Pelzet. Équipe wana nde Salinga. Équipe wana mayo bazalaki nango Somo. Équipe ata moko na kisa sezate. Et les gars on te savait que yo yebana. Ah, bango. Na zu yango, na bimisi yango champion. Na koti champion. 5 fois bamba ne wana nga nazalaki na Lusanga. Champion na champion. Toke Coupe du Zaïre. Ba eliminaka biso kana équipe moko, équipe ya Bandundu. Natalinga binon, oza ambition zate. Moi je suis ambitieux. Alinga keli liboso. Ka place mo balongola biso, na linga ngote. Na zone na FC PDG nga bisa binon. Ça ne me convient pas. Na zone une équipe na. A Boeing habité na zone une équipe na. Ti na zone na équipe na. Alors, on va bien Kinshasa ndeveni. Même à zone même à zone une équipe na. Si on a commis peine à 6e, et là, comme ça, qui a na zonga, na bino, na se concentrer dans l'étude, na que na peut-être ma camarade. Là, ma commis wana, les années dernière année, na ya suka, na yekim, na commis na kim, na bandi pe ma camarade. On a souci de diplôme, tu wana donc. Diplôme tous osé là. OK. Et kobimate. Et sur reçoit te. Wana pito pale. Biso tiki on a keno Kinshasa. Na Kinshasa. Na yeki. Là na komi na ki. Nzoka ne ba kinwa ba la ki belé na Idiofa bazako tanga. E banagi la bango ba te belé. Ba mso wa sanga bi amona ma to na ki. Okobeta. Balozo beta na ki no obeta. Parce que to mona ba jouer muso na ki l'équipe bango maintes fois. Donc, na ye na kim, ndenge balobaki pe, ndenge makampe salamaki. Si vous comptez Bilima, on est venu. Na kotaka Bilima na ye na équipe moko, équipe moko ya Mokali, na Masina. Na ingasa na soka kuna. Le na beti na équipe wana, na betaki pona beta kaka pona sauver bango. To beti bazalaki pe sauver. Na bandi wana bato Dragon pe ba moninga papa moko pe papa Idiofa azalaki pe moto na biso ayebakanga abi na komema na Dragon na yipsi bato Dragon entraîneur Mbambe azako lekana na entraînement na match tozo beta a moninga atali pe ba match amane ate après match abenga abi obeta bien oti wapinga bitena oti na bandundu abi bon d'accord. As une note. Abi, tout ça intéressé na yo. Bon d'accord. Ok. Biso pe to zongi. Nzokande, masolope, ezole kanaga ndengo wana. Asima nango. Na lunga masina eko na kota ngaba. Ngaba est pas grande sœur. Le na kobi ya mibale, le na komi wana. Mafuta
il y a Rouenzori. Mais c'est un ancien joueur de Dragon, hein, ma fouta wana. Beta na Dragon, mais ba transférer à na Rouenzori ba def sakaye. Azako ni atavu ki bonge moyete. Donc arrive voisin de Moninga, abi ate. A mon avis, to beta match na terrain mefe ya lemba wana. Abi obeta rabia bon. Bien, les cabines avec équipement, bas, kilote, maillot à Rouenzori. Na même on a Rouenzori. Bon d'accord. Le jour où on a tchaginga même on a Rouenzori, na moni monta dragon ayo ozanga. Président Idrissa. Aïe non, il faut que les entraînements. Bon, na rien. De discuter, on a bible dans le lobby. Après, un tikal d'angapé, un vandi, jour le landara, baye ozanga, toqué entraînement. De toqué, na moni ba joueur nyonso. Na kuti donc Bempolé. Voilà, Dragon. Na Dragon. Donna Mukandila, le pauvre, que son âme repose en paix. C'est en passe, son âme repose en paix. Bah, je l'ai belé, na kuta na bango, donc, na kuti ba Santos, ba Malibanga. Tu vis les Santos? Oui, Nani, Babeya, Bandweka, Mandiangu, Bavie Magie, Tandou, voilà, l'angolais, le Tandou, Manou, je l'ai cité, Wanapé, oui, Bolaluete Azalaki, Bolaluete Azako Kende, a Kende Poto pour que nous savions l'étude naïe, ma doctorat naïe, ma coutipé, bah, comment il s'appelait? Ah, comment il PDG à aviation en année? Bon, bref, na koti bango. Wana biche ya Erza ya Steka ezo zo ba jouer la bili mezo ki notika bango na mandako. Na lero wana donc ngai nazali wana nazana dragon. Donc na kana intégrer bango. Na sali ba entraînement na bango. Et komi ba kana e bandi. Lero entraînement aussi là bazo ki notika ba jouer ngana na kota ona binda telemi. Non kota te. Ngana kota te ndeni. Na comme jeune na binoti. Donc bazo ki notika ba jouer yo place yo okita. Bala mona grande sœur. Ngana okita na yo na kenda. Yo tika ngawa na école technique o na okene ndeni. Ah na kota o ba so kota na odi akoti tito ye. Ah kabe asa doye. Asa na pena na fandika na bileva nga pe ko. Mais nazaki sur nanga. Donc tala bango na oseka. Ils sont les bandawana. Ce que ça vient de nini pour confirmer si quoi na bilima parce qu'apparemment les capé basanga balende. Bon, c'est quoi pour confirmer na bani d'entraînement. D'après l'entraînement na salaki ezaki concluant. Donc simba kinango bazui ba bon que nous abilo ko nayo o ya kotanga. Et c'est bon d'accord. 80 000 je crois. 80 000 Zaïre, na l'air. Par exemple, le bita un but kende ozwa ou toya comme ça ya. Na ina mutu na ngabi ana okende j'espère ya nani ipen. Donc na ipen so ki pente okende kana oya kana. Lema comme idiot fa mama lui na yoki ba ipsinga bi olingo ke no beta bal. Maka mo beta balé ezate. Ozonga Kinshasa te. Classe wala yo ponwa na kananga babi ezali. Je préfère que na kananga que na Kinshasa. Bon, alors bien la vérité, famille n'a vu chose à pauvre. Donc pauvre quand je dis pauvre, classe moyenne. Parce que nana moi na ya infirmier. Mon père c'était un cadre infirmier. L'herbe belge bazo kende ba obenga ba infirmier na ba obenga ba docteur. Mon père on l'appelle docteur mais azala docteur jamais. Azako travailler na ba bindele wana ba tikela ye ba makambo a gérer clinique donc tout ça et voilà comment est-ce qu'on appelle non. Donc on a ndinga tikala wana
azwaka titre wana mais aza infirmier nano donc mama alobi non yo kokende kuna yango nakendeki situation ya famille situation ya famille non biso bato baza te bandoko no baa pauvre il faut yo otanga nga bon mama aza en raison nalandi lisolo ya mama nakeka nanga le nakomi naka nanga makambo echange ekomi makambo abale naluka yango te mais yango elukaki nga donc le nakomi bato bayebaki nga toujours comme d'habitude bamasa bakendeki une année avant ngai na USPK nanga teyo akomaki professeur na IPN na Kinshasa asi asala campagne kuna abi twana master moko soka komi awa oyo bino bozoloba oyo bampeteme na bino oyo banane bajango na bino oyo babajoueur te mayele aleki bango mosika aza wapi aza na idiofa bongo idiofa mpe toyokaka bango na meme na radio toyokaka bango te abi zela bokomona ye asi asali publicité lere nakomi naka nanga nabandi oluka ye naokende ozwa ye wapi okende opesa communique yango wapi oyimboka te donc nakiti navandi nazotuna USP eza wapi balakisi nga eza wana nakende ko nakoma natuna internet ezala wapi mpo nakende oluka masa wana internet ezalaka te moto na moto na mbongo na ye na ndako na ye afutili aye otanga donc kaka ndenge wana nabi bongo bon d'accord non navandi le navandi nake na se ya nzete ya baobab nazovanda nale nanga pongi eyibi nga alingi lokolo nanga sak na lokolo nanga po bayiba te ngol nalali le nazolala moto azoyebisa nga bi yo ozolala lamuka tala moto ozoluka ye yo azoleka ngai nazorofule nanga se ya nzete nalamuka boye natala awa naza na se ya nzete atala nzete ya baobab train ezoleka boye banzela ya train ezoleka mire ya amato etelama bakoma amato fred ti nasuka kuna ndako ya trésor ya Chinkongo kuna nasuka ndako ba bokilo ya janvier ya excellence Mbemba nzokande ye trésorier ya Chinkongo kuna sikoler masa donc na monie azwinga abi doke ameminga siko epa ya vie na biso moko twana ye ne diofa quartier moko ndako na bango donc na biso ya komane kuna aita ye à 10 mètres tokomi sepeli petit oye akangi machine na ye atie na pembeni abisi mwasi abi pondo no wana esili abi pondo esebeli abi salam noki chama tambe cha bukari babe oni na chiluba bukula te bandakala ezalaki ndakala c'était ba mission nikemike wana apese bon abi soma ndakala donc lamba na ocha asala wala sala na fufu ali abi lamba sala noki petialia bazanzala ye anazoya ye abimi nzoka ndeko bima vie wana bimi akeluka ba président Chinkongo akesikoyo aokende mbango donc akoma boye pa kapeta o kapeta zate akepa jabintu azate api memoto azawa azongi lera komi na nzela akutana na Jimmy Mangolé le plus grand boxeur ya Kananga donc akutane abime nazoluka bamasa na yo joueur wana joueur moko azali awa sinon te bato ya chipeble bakoza yabi non bakoza ndenge kende tozoya nakeluka bango ake ayebisi bango abi tokende likambo eza boye ekona ba Range Rover ekota vitesse ya ndenge wana kata lupango oyo ayeboye bakangi boye biso tovandi awa tozolia batali biso bakiti donc bazotala joueur yango aza wapi bazomona moto aza joueur wana bazomona
Apparence à jouer les athées. Apparence à jouer les athées. La télé, la BBC adresse. Tu as une adresse, oui. Tous les gens, monsieur Mayele. Voilà, capitaine, bon, ah, là, tu chemise à fumou, le bouton, pembe. Tala koyoti koto. Capitaine, dengue moko. Babi, hier. Habité là-bas, na télé. Yo, ça joué. Abi, oui. Donc, on a pas de dénigrement. Yo, ça joué. Ah, pour moi, yo, ça joué à ma monnaie. Abi, ah, on a joué. Tu laisses ici, tu solis mon mot qui est bon. Quand on a un camion, quand on a un capeta, allez, on y va. Il vient à côté d'un Djabitou. Massara Nangaï. Allez. Il vient. Donc, qui est directif et pas commissaire politique, président Tchinkongo, président d'honneur. Mais c'est Malumba Bangoula. Donc, comme il n'est pas naïe. Bien, je bon, c'est bien. Bon, s'occuper de ma communion, oui, tous ça, ma communion. Bon, que vous signez licence, bon, ça, ma communion, bon, il y a oui, vous avez oui, ça. To bimi, nake. To komi kuna, babengi trésorier, babengi ezalaki professeur nani, aza siko sénateur, professeur. Comment il s'appelle encore? Le nom m'échappe. Le bagarre sénateur. Gaza sénateur. Donc, comme on a dit non, ne t'inquiète. L'inscription dans ma communion, je vais m'en occuper. Ben, il entraîneur à Yohana avant de dire non, problème exact. Loyer naïe, je m'en occupe. Ndako ezali. Donc, va pessinga ndako ezalaki permanence ya Tchinkongo. Là là ba revient wana tout ça va vivre non motola la souté. Ba ménager en union sur ba tindi ba to ba sokoli ba tche ba biloko non sur ba matela ba kiti ba nini, tu vas rester là. Bon d'accord. Entraînement na IPK. Ba la kisinga. Radio na face na bou avenue soko ye na nzela pour matoro côté na veni na ngana en face wana radio. Ba bien radio pirate. Bon d'accord. Au lekinda kunanga, ok, troisième maison, ndako va Vita. Ou ya gardien. Ou ya maka coupe d'Isaïe contre Vita. Vita. Ndako na bango. Bon. Histoire de ebandi wana. To ban entraînement. Le na ki entraînement au kansa match. Plein. Donc si vous battez ça, on a un homme qui est là qui coupé. Ça va. Oh. Asa mi souvenir ça nous autres joueurs. Match ebandi. Donc, il y a un donc, le Pemba Nyonso est bandé. To beti match sur vous, to beti contre Mpokolo. Match nous convaincant Premier match na convaincant bango et ça la contre Mpokolo. Tchinkongo ko beta ndenge nini et gagner Mpokolo. Et gagner Mpokolo te. A beta a matakita. A usala nul. Apoli. Ou Apoli. O kabacha onga bimoko ka to bimoko e uta ka konde pa matchesili. Donc si ko ba fandi ba bi ah. Mais biso to beta équipe to gagner bango. Donc ça dit un peu la bala chiku. Ah bala chiku. Wana biso donc attaque na biso ngai Bachin Ebeba nde Marius Gangale ba pesi koma oge Ebeba Mayele mususa na Tchinkongo autaka pe Kikwiti. OK. Oba obenge ayaka pe na Imana Mendes. Ba obenga. Numéro 11. Salé na 8, Mbui na 6. Vie nani ngeni bunya zo beta ba moko abetite na Serpa Chilumba ba komba mpaka zama cha telemi kuna na sima. Donc beta Jomo Bengai avant na poto. Alia
bino boloba oboganya bango te bozokele déjà na mutu na bino bolobi équipe wana tokanya bango te boganya bango ndenge balosabi oza raison ndeko biso totiaka na mutu ka baganya na biso tokota na terrain bopupuba na tie bango premier bi babeti toke pema tozongi popopo akufra mobo na beta kufra ekangami 2-0 to beta bal moko ka perdu na beta gardien yamba asandi tieke na poto ekoti 3 bi to gagne bango 3-0 babi marqué par yo fait toujours wana beaucoup na poli de joueur moko joueur mo sika hier joueur sika donc kombo ya Kaima ewutaka nde wana toujours joueur na biso moko Kaima wana za Kaima Kaima wetu boma bango donc kombo ya Kaima ebandi wana elatinga na tuna bonga bi Kaima nde nini babi me yo komo no bapeso eza Kaima kuna bapesa ki komo no ezali ebeba Ebeba Mendes donc yo oza Kaima olia bango et comme si oh non aleki ndai te aleki ndai te ngabi bino ko comparer ngana ndai ndai eza époque mosusu ndai asali kombo na ye ndai azasiko kuna ndai na Léopard asali ba exploit na ye bonga ko comparer ngana kuna dikamuni omoni siko makambo sali nini ebandi alors et Blair bandi wana to préparer coupe d'Israël préparation na biso donc a décidé to kana ça on le Lubumbashi to kota train pour to koti train ba mwenedi tu wana ba mboka wana te to ke bino Lubumbashi to beti contre Lupopo to beti contre Lubumbashi Sport, to beti contre l'équipe Likasi, to keba Kolwezi, to sali tournoi pour nous. Beti il a fait là 5 matchs. To poli mosusu to gagner au sali premier match. Ba photo sikoyo et bibi. Et yesi na Kisasa. Il tourné na bino. A tourné wana. Siko batala boye. Mais jero yo ayaki wana Dragon. Mais na komi kuna. Na bitabi non. Il faut que la journée biso atani ba article abi non ba merveille Chinkunku donc franchement ba ko regretter ndai était donc ba jouer remplaçant ndai garçon ndai ba beta na Chinkunku oui ndai on dans Chinkunku OK donc histoire est comme ndengwana donc ba zo comparer mais pour ngana monaki ba comparaison donc toute comparaison n'est pas raison matali bien ça taille bon Sigo Dragon pe na tournaye ba décider ba bi bon to kita pe kananga to préparation Dragon bibi sigo champion ya Zaïre ba obeta coupe du Zaïre Chinkungu pe obeta coupe du Zaïre Mazembe pe obeta coupe du Zaïre Mazembe sigo na tournaye aye na kananga to obeta contre Mazembe na kananga Babi non, biso to c'est la match na biso to robeta on na kananga. Pour to négocier en même temps transfert. L'herbe yé c'est le to comment le Lubumbashi ba mona inga. Ba négocier qui transfert na kananga. Président Chinkungu, azali président Chinkungu mais comment na Lubumbashi. Azara na Bel Air, na hôtel Bel Air. Na kata ville ya Lubumbashi na quartier Bel Air. Azaki na hôtel Lenkuna. Donc yé à lobby bobangate ngana usala makamu pour na négocier aya robeta na Mazembe. Donc Mazembe pe ba solliciter que déjà. Mazembe ba solliciter kinga. OK. Viens na bwanga zaliawa. Viens je te salue viens bwanga Masengo zana sugina na otuna Masengo. Ba lelinga babi il faut aya na Mazembe. Donc ba discuter mais ba tana ba promettre ba non. Biso to beta na coupe du Zaïre, abete la biso coupe du Zaïre, après coupe du Zaïre, to se débinoye. Bango pe bandivi. Le baye beta na Lubumbashi na kananga. Le baye na kananga, to sali 1-1. Bache ngana égaliser. Abi je rangoye. Si on va nouvelle wana nyosi yana kim. Président Kabila a décidé
toqué direction Kananga. Président Dragon. Président Dragon. Et pour la président habite à Kota Machite. Mais président habite à Kota Machiwana. Abilelonga na zana tali na terrain na kumona pituana. Ndenge pituana na pese mbona nga ya akimi akomia. Absara kezo bilo on est na website. Ba to komi pe na terrain. Match bandi. Ah papa. Leva komi na déjà bangole ba komi na aéroport, ba to na boyo sani boyo beta kaima roli abino. Kaima robore bino. Ça tire sangono bina donc. Moko mobimba. Siko donc sur bajava tellement bébé. Kaima ngo bosolo kaima. Est-ce que kaima ngo asayi bakasi asayi na kini kuna kimili ayo beta koto. Bolo ba kaima. Abi boko mona. Donc voilà, histoire des arahi ndengwana. To beti bango ba chebiso enbi grand muta chaka ngo. Matelinge ke no sila. Entre Malbanga na Beya, confusion et salami à Fofil na kat na bango. Onyati. C'est un passé à Bimaboy, retard, balzan filet. Un bi partout. Donc, match est scellé. Après match, président Abouta Epsinga, Abiyo, tout ok. Il y a personne mort là. Epsinga Gabi, après match, bon ça, Bilo Konayo, tout ça, on ça. Amené on a c'est comme ça na classe déjà na c'est na banda bakura abi to comme ça avec ça au continue avec ça les arabes bakura abi ni kabongo zandengeni na poko nango na vandi na ndako na ukala porte kaka na fongola boy na moni mutu mo abimelinga mvukani mvukani ancien joueur de Dragon. Aïe na kananga wana azako sala wana répéter ndengene il faut que deke abi bon viens bikabongo ndengene to ça abi il faut mais bon d'accord to soli abi mi akei le kobima bimi oui c'était le même jour. Motumo à côté sus. Nous avons motumo à côté directeur Yasonas aïe. Même les solo. Petit ngai na yé. Il faut que nekin. Présent zananda konangai. Donc na yé ko yipsa il faut tokende. Donc lobby kanga bilo konayo. Après non d'accord. Akani pe bilo pas. Na un aéroport. Soina na epsai batu batondi na aéroport à Oussanate. Maïla okedete, bali batu bavion. Natikali. Kotika langa natikali kanza mpe mutalingaki. Nazongi ndako, nazongi na kuti mutu moka vandi bosa ndako langa na porte. Avandi atelemi. Na mwasaka na ye. Nasoya kuna amutuka. Mais oh petit frère nangati mutala nanga avant les bosanda yo ça nina mais yo bom ça mamata kuna biso moyen te batu nyos bazo utakin bazo kitawana kaka mayele na kin bazo zela yo oye kufanda koto mais les kabongo ezandegene ngabi ngana zala ngabi abi na moni angole na komi nazotu ndako mayele nazana mbongo te baye kotika ngaya ofele na kata voiture taxi abi na minga ile kinaye taxi ngana zui ngabi ngaya nazala leki ya mayele nazoluka ndako mayele abi lwako bazui toke to du place à vendre baye batiki alinga bisa abi non kofuta te on a un joueur na biso malgré alinga kima mais a joueur na biso au kimate parce que va présent na biso ba kotia bon petit peu avant to vandi wana na biso ngabi même ba yaka ndeko na te abi nga mama tininga mama zolala te dérangement leki mama so akena zando alors so biloko na ye mona
mobali moko abimi na mwasi bakino bayaka baosoma biloko na bango mama yaka nano yo mama mayele asomi biloko olinga osomba nini otenayaki osomba eloko boye somba wapi yango asombi mama zwa kene nango mwana yo il faut akende kisasi il faut aya na dragon mama atali abimeli kamonini donc mama abinga nazolia mbongo bato mais mwana yango aza kote mosusu yango nda tida petit frère abi kende loba na ndeko na yo makambo ya akende oluka na kisasa akende osilisa donc omoni histoire banda ndenge wana nde na ye koluka moyen na kima ka okima moto akimisaka nga c'est le général Bangala que son âme repose en paix général Bangala a tout fait pour nga nakende nakoma kima parce que moyen ya kokende ezalaki te il a fallu moto moko na poigne ate abi nazokende ozwa ye aya kima yo kuna au signal licence te na signal licence kuna signal na signal te nga na signal licence nga bia nga na komi awa bato akomisi nga na classe na signé na signé le nga na signé dragon nzoko nde l'air na sala ba entraînement wana makamwa ndo tosolaka wana bango bazwaka yango sérieux baconsidéraki nga joueur na bango asalaki mpe badémarche na bango bakotisa yango mpe na fezafa pe bakotisa yango na fezafa ekoma fekofa donc sikoyo l'air donc bango bazoya nga naza na kandanga kuna bazoluka moyen bakimisa nga bango déjà batinda moto aya na idiof avandela mama na nga na tongo mama alambwaka mama tokolia nini lelo papa nalambi na te nazolamba te bon zombo mama bapesi mbo kene kolamba mama akomi koleisa secrétaire ya bilima donc tout ça koleisa mbongo bazopesa donc ezogene mama akosakana te mama abi mais mwana oyo mbongo tozolia mais mwana yango aza kuna na bango te ekosukola biso ndenge nini donc ekomi sikolela kokima nakimaka commando donc aéroport tokotela na place avion etelamaka eyaka epumbwa tokoteli kuna na jeep tozoya avion elongwe na liboso ya place ezwaka bato na nani ezema ekei ti na suka avion na suka piste kuna ebaloki po chauffer moteur etelama lera azo chauffer moteur wana biso tozokota koto siko toya mbangu bamona la porte efongami batala général abimi atelemi na kiti abimata na mati abi petit frère amata petit frère amati soda pesi mbote et apesi mbote abeba mission accomplie a démarré allez bokomi na Kinshasa le na komi na Kinshasa sikoyo akuti ba joueur nyonso les places nakutani na ba Malbanga basaka bato tika ko kuti bango lisusu nakuti bango babola luete voire même Zoumel alataka babotine alobi ngai nakobeta na pecho comme toujours numéro 9 est bien tokobeta na ye Zoumel Mbabu akeba somele babotine na ye entraînement Mbabu Zoumel akokite atigila ye donc j'ai côtoyé tout batouana mais na côté na dragon na poli numéro 13 nanga abi moto ata numéro yo abosa nango akolataka yango sute so nga nazalia ndenge na lobaka ndenge salamaka na côté dragon abeti premier match nanga na ye poto beta to koba na terrain boye vite abimisi ba brandir ba papier Vita Club. Ah non, aza joueur na biso. On est là là. Nalika kunati. Sangulo kande kende babi na moto. Donc bango babi joueur wa ndok bazo la biso pe to kotaka na mouvement. Bango pe bakoti ba papier na bango.
président Kabwita comme azaki fort na ba bureau na ye kuna pe na bato afekofa corruption Congo e banakala moyen te te ba ko sala sorte que ba juger makama ba non aza jouer la dragon chinko kwa ya boye donc nazoka moi sima moke le na kimi na ye na wutika na ngana ye na kimi le longa na ye na komi na kati ya kimi tongo etani naza na hôtel na même ligne bachanga na même ligne na vani nazo lala to na petit frère na ba 10h na ko porte papa on tabeti porte na fongo la porte boy fara ngana présent chinko boy meni vous batwa na ba somo moto aye ko sala nini azo langa abi petit okimi biso okiminga okimanga te kino eza yangai okimanga te atalinga bio eza kindo donc bref tozali balinga ko mingi alors sikoyo match nini oyo esala pena ke non etombola yo mbala moko oyeba na mbala moko ndenge tokoyeba komba mayela yel match ekomisa nga mayela yel oui que ça bah journaliste bah bon je ne sais pas si il va sous soi parce que là dans la côte dragon il y avait des Kabasele il y avait de Basonganzinga donc bah tiaka songi moko à tel point donc so mentalement so bien formé au craqué mato il passe quoi comme mayele azala mili mayele kusala boy donc voilà c'est la bête match na bête ba match premier match na bête na stade du 20 mai na mayo à dragon na bête rangote et ça va contre ceux qui équipe mo boy ça ils sont équipe nénéon ba longoli na mayo babi les jours vite à qui ne comprendre ba papier abia za joueur na biso sote bo za forfait ba longolinga deuxième match oyo donc ba to mona kinga babi joueur dragon azu biter moko komona ye mayele ayel contre Barumbu Barumbu ekota na terrain Mangala auti Barumbu na koti dragon na koti na Mangala même année na Mobati même année na il y avait un garçon là qui était à Otaki campus qui défensait la bête qui était après à Longwe donc tout côté la bicho en Néon l'être Betty on a prouvé que nous habitons na Tcheba Oubabi. Tu gagnes sur 6, sur 5. Mais j'ai marqué. J'ai marqué à mon côté. J'ai marqué Babi. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Et Bandi Wana a marqué. Match Bandi. Donc, Mayele et Bandi Wana. Mais match est relaxé. Mayele Azali. Tombola Kyoben. Tombola Kinga. Sukoyo. Contre Imana. Bah, tu vas bien. Ah, voilà, tu vas équiper Miki Azotia. Mais contre Imana, des places au Mona, sur la zone. Tu côté contre Imana. Journal est commis Salongo, na Elima. Duel Mukeli Mayele. Donc, il y a président Maïfou, la télé. Koto baluki photo à Kabwita bazomona te. Kabwita commentaire ezate. Président Kabwita epsinga abe omoni omoni makamba komina na journal. Il faut beta ko kisanga sonite. Na bon d'accord. To basali makamwana. To ye na terrain. Beta contre Imana. To beta bale bisonos na ba jalma ko. To menasa Imana ya kusakana te et to chete match ligne que no sila bal moko ka yaka mukendi wana mukendi wuti Lubumbashi motu a chebisobi
Donc, na tongo nango, mon Kenya a gagné Mayele. Omone? Si vous Mayele yebana ke, na koma mon Kendi, Mayele yebani. Mais Topoli. Après match, ne ba yo retourne à Bissossou. Kabasele ye a Tuninga, Kasongo ye a Tuninga, Kabasele Mutabilima, Kasongo Mutabilima. Les journalistes ont écrit Salomona et Lima. Nous avons perdu. Retour les alliés. Il m'a été gagné un soutien. Ça, je l'avais dit. Ceux qui archives les archives, Mutatani na archive les alliés. On a gagné du saut. Mais bako gagner à biso soute retour ba gagner te match retour ba mona makamna ba honte ça nen na vanda na kin match imana nazoloba image ezali nazoloba sikoyo nazoloba moto bato azoyokanga à témoigner à Bamaye Yoko aussi, tu dis de n'importe quoi. Banda match wana. Baïb c'est un match on a na terrain contre Imana na pola. Na date nini na nini. Na lobiango. Caméra yango. C'est ça. Match retour à ce que n'andine. Mais tu connais ba. Ochaka. Na chate. Ngamna lobi na chate. Wana na komi. Donc na komi sur joueur, na komi kobet. Na komi sur joueur. Et tu sais que 3 matchs, na betaka 3 matchs. Na 3 matchs wana, na beti 3 matchs na stade du 20 mai. Bazuinga na 3 matchs na bazuinga na équipe nationale. Na Léopard. Na Léopard. Combo les gars makasi. Makié les gars makasi. Papa, donc to lo baraté. Omoni mboka mieux vaut battre mon souba komisa yo que yo mi komisa. Na be 3 matchs après. L'équipe nationale c'est quoi côté banani? Oh bazo qui nous côté banani. Papa, tu vois. Na mo pe na vandi na be ah. Na écoute na bateau. Bateau donc na sa ko banga bango, na ko banga bango. Na côté l'équipe nationale. Na tanga ba numéro 9 hein. O bato ba attaquant, o ba bozaka ba attaquant. Ndaya sanga balende Ndaya mulonga Ndaya mutumula Ndaya ok bo to benga Ndaye mais ezala Ndaya Ndaya kayama Ndaya mutum faut bien bon na kombo yebani mulambula te Ndaya ok Mukedi Maungu Lofombo numéro 9 ya Lupopo aki costaud boy makolo okene boy na bosa ko mona e nawe ya Mazembe na Mazembe lero na zaki bridge na bridge te nani Chamala machine Chamala azalaki e ba elimina ki donc ba taka bango wana donc ngai pe na Dragon ataka ngai sigo na vaninga bi liboso na bingabe bazuinga na obeta wapi mena ki sur nanga parce que so ba tsenga na elle na obeta so tsenga na centre na obeta na ki sur wa na vaninga bi na obeta après na sala examen de conscience ngabi matia makasi awa kusumbela te mais celui qui m'a donné la confiance c'est l'entraîneur Tambouleya Tambouleya, ouais. Abi petit, la Zobel en équipe nationale. Wana donc, nan a quotidien, tous en a terrain, tous en bêta match. Bah y a une équipe nationale, bah vendre na tribune, na sewa na bazan, bazota na match. Siko Bilima contre tournoi ezalaki à Fikin. Tournoi Fikin ezalaki ça ba tournoi moko boye.
la période où on fait qu'il y a bana Mobuta tchaka comment tourna ezobetama équipe qui a 1er agosto il y a 1er d'agosto il y a Luanda il y a équipe militaire c'était l'équipe championne il y a Angola na Diable Noir il y a Congo Brazzaville na Lupopote nani Lubumbashi Sport il y a Lubumbashi pas bien en vidéo na entraîneur kabamba baye na sala makambo donc entraîneur tambolé avant dans la tribune avant de télémi atali AFC Gombo Sabi tu me prends ces garçons là allez en équipe nationale papa si on a kimi kota vita kuna soki ba bois ki yango koto wana ba longo li ba joueur nyonso ba longo ba joueur abili mabake ba équipe ba international bake Santos azate Malbang azate Siampas azate Binda azate bake na Léopard donc biso to tikali soki na kimi nango na kote crochet na koti siboyi baokanisa soki ndeni ngai bato basaka comprendre nga te force nanga naotya babi mingi koma nga soki nazokima na bale eza eloko moko donc ozwango na moto nyonso te ngai lere nazokima toza na yo oza na ngai ya bale yango oyo natindiki bale nazokima kokima tozokima mbango awa okoyeba te na lere nini nga na kobeta ku bon on calcule yango te non na calculaka na yebi ke poto nga naza kotia bi comment naza ko mémoriser poto na mutu nanga moi quand j'ai joué au football donc poto ezalaki but ezalaki na mutu nanga le to ko dans terrain le to ça d'échauffement wana donc tout ça nga nazo ta mémoriser ka bana moko poto yango poto eza kuto donc na position so nazali awa na ke na pesi mu Congo yango wana na baloki boye na côté gauche parce que na frappe de deux pieds mais keba so ya gauche pe bimi somo libanga droite bimi marteau ozoma izaye ndengwana sur tout petit contre Diable Noir ba coufre na ligne corner ben pour le non kotika mukandira betango donc biso to tia mutu so les ont yo Robert c'est abi tika makamwana na kinsiba na ligne corner na kota vita kuna ba tiens va télémi gardien télémi azo chabo dans la zoba gardien ya télémi koto na betelo comme pas ba les baloka keno kota kuna na deuxième poteau stade de gang. Mais quand soit bien venu. Mais gardien quand il poto boy et kangami. Deuxième fois, même position. La distance moko na tcheli chouch na zongi. Pam. Na répéter amu. Écoute. Ba toi kamwe. Tobeti. Na tchebabi. Tu éliminer Primero Nani Diable Noir. Et au comme contre Primero. Nache Bango Babi. Après, et comme contre Lubumbashi Sport, Tamore Abi, Abeta Soussouté. Baoya Ozoksaye. Il faut y avoir une équipe nationale. Malongolinga. Qu'est-ce qu'on rejoindrait? Qu'on rejoindre sur le Léopard. Na continue équipe nationale. Sur l'équipe nationale, côté banani, à part attaquant, star banani. Na côté Lobilo, na côté Vinanga Babo, Kabasu, Pelé, na côté Kilika, Nkaka, na côté Bango Nyos, Masengo, Banani, ba joueur Nyos, ba Vandi. Na pena Vandi. Et na yeba kasusu Jal m'a pesi alobana ngabi
mon frère, au côté d'une équipe, il faut piquer. À la place, il faut battre la place. L'équipe nationale. L'équipe nationale. Après ça, on conseille moi bien. Avec mon frère, donc on va se battre. Kabebi na dragon le royaki obi mayo mutaola ta soute. Ola tango 13 na yo o tchakango na mokongo. Et bon o sa deni. Na papa. Mayo ngana o tchana mokongo na nga. Et o domo ka soute. Comme je l'ai dit, naza koloba yango, na répété yango sikoyo awa, azoloba. Na beta na Léopard, na vanda jamais na banc comme remplaçant. Équipe nationale. Équipe nationale ya Congo. Kabasu Boba et nani Vieux Boba le nani Kabasu non pas Kabasu nani Lobio capitaine nanga ayebi bato na bayebi jamais na vana na banc. Na beta match moko babimisa ngai match moko, c'était la première et la dernière fois la bina kobimaka souté. Mais la bimaka comment? Je ne savais même pas. Ok, ezalaki be fait moko ya attitude. Donc il y a une préparation dans le Lubumbashi. Tu continues, tu ba Litasi, Ndola, Kampala et c'est Kampala, non, capitale ya Zambie. Non, Lusaka. Tu betati dans Lusaka. Kuna Malili. Donc tu beta match. Tu pola. Tu es dans le Lubumbashi, tu gagnes bango. Sikoyo, l'air to longo kuna tu es na Kisasa. Nzokane biso touti na altitude. Lubumbashi za na altitude. Mais to kiti sikoyo na zone à Kinshasa na to comme na Kinshasa to comme na niveau à la mer. To comme si on a niveau à la mer. Or que to respirer 2 mois au notre sali kuna donc il y a entraînement tozi makamo altitude tout ça bebokiti dans la mer. Il faut s'adapter du sous pour vraiment donc l'entraînement pour ça les à la bénéfique. Mais jour biso to zongi na Kinshasa match lamba qui va contre Togo. Papa to beta match wana na côté na terrain méconnaissable nazo ko quand même ko kanga balte. Ba obeta na tchalo ko boy ba ilekinga yawa. Yo kasi go bato imana. Mwana mboka o jeune nini oyo ba finganga osana te na ya na longo l'équipe nationale dimanche to beta dimanche to kebandako ba bon boyoka bozela ba komo boyoka na radio so komo na yo se go za retenu so za komo na yo te se go longo abia na longo na kimi na zongi ti na kena kengasani et pas grande sœur et pas maman passe ay ko mabio oye lobi likamuni legaki lobi na ko na mawe na bia c'est nazo comprendre match yango pe na comprendre vite bazo benga lelo donc na mona longo na ngati abia balongo so balongo yo baloba ki musana ezabala so balongo lio et bon ngana na oboya yo kolanda wana te ay bon d'accord to vandi to zoyo numéro 1 bataille numéro 2 bataille numéro 9 bataille joueur liboso mayele mayele bataille lofombo na taringa bi bato bo fingaki etali bien grand sahib singabi obongisi biloko na ngabi na bongisi wala po bokende Coupe d'Afrique wala po to beta Coupe d'Afrique obeta combien de Coupe d'Afrique na Léopard donc na temps na biso éliminatoire on a beta qui militaire beta qui militaire parce que à un moment donné
Léopard les acquis désintégrés complètement. Donc, Bazaro participer sous thé parce que ma préparation est allée bien thé. Bon, comment mon boulot, sport et comment qui et néanmoins comment nyosolo bazwa fédération comment au tchatcha makelele et comment batwa beta balte ba pesa ba on nani ba nyosolo bazaba nyosolo papa ba tout le monde baloba na bango kaka ba sala que football ekufa bato bon football les bato ba beta balte il faut azom ça ba makamona bato ba beta balte so ça ndeni ke oya kovana na miki ça ndeni utika mais yango na donc là sur to komwana le parent ne bandi au sala makambo la sali ba makamona bon, c'est quoi tout bandotal l'air tout bando beta namona le foba kimi namona kika kimi namona o akimi nabi oh batomba kene pota ngondeni donc pendant tout ce temps nalo yaka pe mikite na yaka mikite mais je suis le joueur le plus sollicité na Europe na l'air one ngai na kin na uti diofa na ngai wana na ye na kin babani masolo ya poto bazoluka nga na poto me nga naza na kin na ye koyeba ngo ndenge nini na ye koyeba ngo aza na Belgique na minute oyo tozosolola Segado bonjour viens na nga napesi yo mbote mingi ali azaki moto akalambo bokoyeba ye mwana kitambo vie avandi bazoluka nga na Belgique vita ye match bazokende beta na TJ Ozo batransite na Belgique bayoki mpe makambo wana na kati ya bato ya bajeur vita Kianga garçon ya Idiofa ndeko na nga omboka na nga omboka bakianga azongi akomi na kin ayebisenga bi mon frère oza na popularité moko na poto kosala te luka moyen soki moto azali afutela billet kende poto bazoluka yo na FC Malines la meilleure équipe ya Belgique ezobeta coupe d'Europe FC Malines ngabi ya solo nazoyebisa yo ado alongwe Belgique aye na kin akomi abi petit ngai na kosala tout yo il faut qu'il dragon il faut qu'il ne poto bazolela yo na poto kosala te mais moyen ezalaki te nayebi cop te nayebi ndenge bakende poto te nana motu mpe ya komema nga na poto te nayebi banzela wana te nani aye koyebisa nga lere bayebisi nga bamakambo wana naye komona ado aye na kini aye na France Football abi petit otanga ba journaux abi so na mona na tangi abi tala ba komi nini na France Football aye petit na obi wa mutu munene tu es compté parmi les meilleurs joueurs d'Afrique abi oh qu'est-ce que tu dis là abi oui yaka dala 4e joueur l'air tobeta la coupe d'Afrique wana na bilima so tozwaka yango mais lelo donc moto akoloba nanga aza te mais kopola topolaki ebebisaki makambo ebele mais na France Football wana ane wana babebisanga 3e meilleur joueur execo nga na Belomi je veux dire TJ Ozo auto mona pelisaka balma zo nyad beta balma ba crochet donc biso na execo donc ça dit tout que maïla yelle au pesa ibele na mboka na biso mais ce n'est que normal je suis congolais j'ai fait ma part bon sikoyo oya ko vendre poto ndeni na ko vendre poto ba yo lukanga na Kinshasa Benfica etindi bato moyen zate et à tel point ba dépêcher équipe ya ba gloire na bango Benfica na ba joueur bo ba beta na ba betaka et d'ailleurs c'est l'occasion tout le monde a Ezebio
Ezebio, c'était pas n'importe qui. Ezebio, de quoi appeler. Ezebio, bayana ki, bavandi, na vandi na butu, babimelinga, abi ayel, babimelinga, petit biso to poto ya oyiba yo. Il faut que le Portugal. Mundele muka zaki muta vita, azana takisasa, azaka papa mwa munene bo azako vana mingi na sima poso na pas kazembe. Abera tuyo café na wana zo. Ce papa là, il a tout fait pour ngana na kene Portugal. Et simbate. Donc on va jouer monsieur bazwa banzela na bango bazare na bakop ba Rome comme salama de baya. Donc chance na bango. Donc yanga isikoyo le natikali na vandi ngabimo na okene poto ndengeni na vandi jour mo na vandi nani na mona kaka Pims se boye bien et papé Pims azaki mukala ba obenga mokala bazo kimaye bazo finga ye il est sale azo bima solo bona boye mais ce mec là n'a adopté qui est pas adopté, je l'aimais parce que il m'a montré sa bonté à l'accent banzele belé puis ça zaroya nanda kunanga na 5h du matin ngana zola na momina na beta porte papa na fongoli puis ça oui bon kota na kotira na ngana zana na la mukinante donc na abilala na mamuke la to sola mais problème ngo ezani to sola non la alali lera na mwana oya aipsinga mon cher mbongo mo eza place mo boye mais mbongo na ponga na zwango il faut ka yozala mais mbongo ngo muto ngo donc kanga ifuna zala muto ngo azana abi oyeba yeka le tokobima au moins tala liboka mo ça c'était Pims et je savais que Batoiseau complotait que Billy n'est koufa parce que Billy était puissant parce qu'il ne faut pas oublier Bazo quand ça sourit nini Bilima je dis bien Bilima Dragon Yasayo Mokili ont représenté l'équipe nationale. Il y a Congo. Bazu Dragon. Qui nous remet à la place à Léopard. Il y a un élément dans l'option. Il y a des balles qui sont au coup de King. Football, football. Nous on représenté l'équipe nationale. Tu es au Madagascar. Tu quittes l'aéroport. Non. Avion, on a bloqué avion, donc les autres, c'est la bino. Vous changez de destination. Tu changes de destination. Tu as une bilo que tu PCPC en équipe bandako, biso to kotiwana. Ba mayo ya équipe nationale ils ont déjà na kati. Ba délégation équipe nationale ya ngwana. Bokele. Toke ba match. Mais au bitu biso no te parce que là mutu mo fona tuna yo er na biso peso kende. O ya ki poto mo sko neni. Mais yama le na ki poto. Et comme sur yo ba comploter ba osala makambo na bongo l'air nazako tiabi na na tik na ngamoko eloko nazako pesa bato kanda ba mususu za osepelisa bango na koma ina système sur na tiebinobi na ebaki na kocha et nazako komango pe na avance na bi na kocha bon non alobi ndengma sika za na kisi awuti bandundu il y a même des gens qui spéculaient oh akeneye bandundu akezo akisi aye nango avant match mais zala ikisité j'étais convaincu na force d'entraînement na ngande na zako sala na confiance dans ngamoko le comme ba makamwana na bi na kocha tu ko beta match mo na anecdote na iso to beti contre Mazembe finale ya coupe d'Isaïe toke le Lubumbashi to beti bango 2-0 babi na na chaki premier but mon bata yo cha deuxième but Mazembe lobi yambalo yo Dragon il faut elala
il faut y avoir ma zeme na temps nangai. Je dis temps nangai, l'air na zobeta na dragon. Ma zeme ne nous a jamais gagné. Ma zeme gagné à dragon te. Na terrain, ma zeme boy. A gagné te. L'air sur to yena kisasa. Bakiti bakoti kota imana. Na tuture imana bakoti. L'air bakoti. Bon, minute za minute to la na union sur masolo no minute bakoti kota imana to koti. To beti match. Na comme ça dans le journal, Nabi, les coqs chanteraient à 17h. Oda Zoloba, Moutazar et Sasa, aye biango. Na coma, sosegule na 17h. To coma, 17h15. Ou l'Élysée. Ya mutu, na beta mutu te, ba beta ka bal. Et l'équipe bango nyonso, kaza di batu nyonso. Na kati ya batuka bale ye kaka na mutu na ngaya na tibo temps et kangama 1-0 tozwa ku na kena mbango na chaboye na telama boye pour la fongola maboko boye nabi esuki mutakotia lisusu te après na badosa la boye on a ça la boye nabi avion pour moi lisusu to pour moi lisusu avion tozo en Afrique. Au moins significatif là. Batabi kiss, ezali kisite, ezali batikanga biloko nanga, ezali signification lango yango wana. Donc au moins donc si on est dans celle de biloko wana, l'isolo ya Imana bimi. Et je savais que Imana bazo changer ba dirigeant. Vient nanga moko président ya Imana, vie wazali na ba voiture belé mi course boye. Obenga na président Imana. Mais il faut la té. Après, Maïfoula, c'était qui? Ah, président Nani, Motoki Kwiti. Donc, bref, viens à Ngawana. Tu vas venir dans 9 régions. Avec petit yo, il faut dans ça tout, au longo, kotorima. Habiter, vie. Au longo, te. Mais c'est nous qui en avons la kuna. Et je savais que Imana, ils ont un projet, va remonter, va monter équipe et comme appelle le Dragon. Je savais que vient mon Kamba, Jonas, mon vieux, ils ont petit nom maïle mutazoloma. Banda tokutana na Boulogne-sur-Mer, ti lelo, na yo na Kishasa na zo benga yo na sengi audience, opesanga audience, mais na pesio na tindelo message. Vienga na zo yakini na komona yo. Akansi via kutala. Donc au côté de Imana. Na côté Imana te. Et le vieux Jonas quand il arrive à Okomanani, manda aye basali manda Mobutu basali. Plan na bango ndenge ne osala. Et c'est là il pape Pims basoloni na manda. Il faut mayela longa. Aya Imana. Et papa bien. Mais il est pas Imana et aux a difficile. À quoi il y a, mais aux a l'est. Pims ça y est, il a lu sur le Pims c'est Pims. Devant la Koufa, Pims il cambote. D'abord on connaît Imana te. Abi bon, balobi, aux a deux choix. Ou on connaît Imana, ou on connaît Poto. Nga naponi n'habité naponi poto. Mondele Mokoye, il s'appelle Gérard Marillier. Il est encore dans l'Est, c'est mon pote. Moi si nanga na botane banami satu, ba métiswana moto ya l'Est. Peut-être un jour retourner na vidéo, Gérard, si tu tombes sur la vidéo, c'est moi, c'est Ayel qui te parle. Je suis en train de témoigner. Comment est-ce que tu es venu pour me chercher? Qu'est-ce que vous avez mis en jeu? Batia et Zune, il y a Kotonga Bandako. Il y a ba brique rouge. Ils ont donné ça. Gérard, ba démontage na ba ekenaki. Ponga na ya kobeta na l'Est. Et ça na gare. Donc ils allaient sous préfecture. Na ya poto a vite fait pour na l'Est.
Nabeta na Alès. Alès, village ya Laurent Blanc. Dans l'Oglio, entraîneur à Saint-Étienne ou à Matsaki Saint-Étienne. Bah, ma sebele. Vous savez plus moi d'explorer. Toujours. Papa. Soko yebi yango, oyebi yango. Soko yebi yango te, oyebi yango te. Football. Et l'autre bomanga. Football. Genou nanga bomanga. Ah, aux genoux. Opéra na genou, j'ai fait 9 mois sans jouer. Aïe, aïe, aïe. Et c'est là, la rétrogradation. On a rapporté en 1900 combien? Dans 81. 82. 82. Ok. Alors, football et ça on est. Football et Pessinga, célébrité. Respect. Koyeba nanga. Pesa au combo. Pesanga combo. Respect ba pesanga yangoana. L'argent, je ne l'ai pas eu. Nous ne l'avons pas eu. Ok. Mais je ne désespère pas. Mais si vous sur le lot, par exemple, le gouvernement balandi biso, on est bien que nous maïla yeyo, bon, ou le bâtiment au gouvernement va ça pour nous. Bon. Président. Message aux pour le président de la République. Félix Antoine Tshisekedi. Yomoko yebi. Na lobi kande kwa yemoko yebi. Naza mingi. Le message de la message na yemoko yebi. Donc message na kaka yango wana. Première dame. Oyebi nga bien te. Mais so otuni papa. Obi garçon moko alobi awa abi ke yo yebi. Oyebi ndenge nini. Abetelo lisolo. Nazoya Kisasa. Nazalaka wana Kisasa. Bon message pour le ministre sport. Boudi Azali awa. Naibite. Na kene que j'ai dessus dessus pour na Didi Bodiembo. Na lobby. Na bombite. Na kenda bazo betanga naibite soki yete. Na kuti bana basi bavani wana na bureau na ye. Oh non, azoya yaka lobby. Abi demain à quelle heure? Ma pessinga heure. Na ye. Oh non, aroya te obo na boy. Ba betinga bakalti na mona yete. Na ye. Au cause en raison. Peut-être lui, il n'est pour rien. Donc voilà. Alors, problème ni yo zanango na Moutoubi de Santos. Oh. Non, mais il y a un problème na Santos. Oui, bien ou bien. Yo dans les réseaux sociaux. Oui. Au Makasi. Oui. Intervention, il y a Moutoubi de Santos. Oh, le baki, il ça vient. Et ça là, il y a bien été. C'est pas la vérité. Mais Santos, c'est mon frère. Et il le restera. Bon, le bail bon. Je ne sais pas. Ça ne regarde que lui. Quoi est allé? Mais l'autre, ça là, il n'a pas si. Parce qu'il sait que moi, je soutiens ces petits-là. Et je suis dans la liste de ces petits-là. Il y a l'oualo. Ok, le bim, ça m'a comme moi, na Angulema, Banami, tout ça, des choses comme ça. S'il a un problème avec son petit, à Bengaye, à cadrer petit. Le bel appétit. Petit, ma comment les arabes bien. Donc, ça, et l'autre, mon mais en soi, Santos, c'est mon frère. Je peux te dire, j'ai partagé beaucoup de choses dans Santos. Leur sœur Adoula Koufi. Santos m'a confié à Beningabi, mon cher, est-ce que tu peux faire quelque chose? Kende na nani, soit ba papier, na ligne, grande sœur ba kundaye, na gombe, ba salaboy na boy. Et je l'ai fait. Parce que c'était notre grande sœur. Parce que c'est mon frère qui m'a demandé, c'est mon ami. Moutaye bakate que Santos azo kene poto. A bomba ki yango ezaki secret à famille. A bombi habité, nazo kene lobby. En tout cas, nako kene bongote. Jalma. Oyebi ndenge monanga. Jona yaki. Oyebi singa bi mon cher, nazo kende. Ozalaka ndenge ni. Etali yonanga. Ozalaka ndenge ni. Na Christ roi. Tu es sorti. Ozako bima libanda te.
de se saluer, de s'embrasser. Vous allez finir d'engagner. Tinini nous a quitté. Voilà, moi, il y a aussi si donc, moi et Santos, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ok. So, nous avons bio Mayele a fini avec Santos. On a fini Santos. Na ibisi ndekolanga kaka. Il y a yebi. Na fait na yebi. Alors, mais les Camerounais n'ont pas pour na petit loi. Loi. Na lobela yo petit nanga. Soki. Milinge bima pas maté. C'est que moto dans lancé. Milinge bimi. C'est que Santos a dit. Si tu ne te reposes de rien, et t'as dit karayo. Joie courage. Tu n'es pas Santos, Loba, papa. Les Camerounais, na salaki en beauté. Si tu l'as fait, je l'ai fait. Ça l'est en mais ils ont les Camerounais sur l'ami sur Batouti. Ils ont les Camerounais bino, ils ont les Camerounais famille, pour déterminer la famille et signe. Voilà. Wana les Camerounais na mon na côté nanga. Mais sinon na Santos on a un problème. Et certains beauté pour tous ces sénateurs. Bon. Je dirais Europe peu mutuna. Mbote nanga na pesi. Na za basketteur. Mais là un grand basketteur nanga. Europa. Mais Europa ndenge ni bino bozo basket avec ça te. Vraiment. Bah tu as bêta basket. Parce que comment connaît histoire à basket à quoi? Bah comme ko boma fédération. Bah lobi bango fédération ya bango. Monta loba te. Mais je demande en Europe, mon cher. Oui, ce jour, au salaire qui fait y a pas basketteur na poto. Mbonge bimaki. Je me félicite parce que ngai nazali initiateur, ngai monto na sala ke association ya basket ya bana basi wana ebotama esala eloko. Ebotama rapona ngate basala ka yango mais bango ba bebisaka. Ba vandi babi mais ndenge ni ba garçon kuna basala donc bazo kuta bazo sala bien. Ba bien no présence amayele ba benginga na kei na réunion na bango. Na moni bato nga na mona kala na moni balingenga na moni bana basebele. Bon président na biwi to sala ndenge ni na bisi ezaka volonté na bino na réunir bango na bi wa basi tebige moi ça to mboka te mais bo ça l'effort mutu na mutu atia moi parole na ye bo ça le loko bo sanction loko ils l'ont fait na quelques mois papa na ke sur réunion mosusu ba bengi singa susu na ke ba progressaka ndenge moko onandimate. Même, donc, Adrien Europa a sa responsabilité. Oui. Tu bengi, tu soulignes Europa. Nabi, mon cher, donc, le col est boti, mboume bani au botama, yozo et loko. Europa abi non, bazab mobulo, nabi non. Tika makamna bangwana, zoyango. Europa asalaki, azuipe nan maron. Et bani ok n'est pas bien. Mais au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas dire ce que je marchera sous bien, ce marchera sous bien, ce Europa longo, ce Azakaka, naïbité. Mais message naïza qui est équipé pour ma basket na Congo. Na Congo, na ligina mona Europa. Il faut intégrer ma kamwana. Il faut qu'on t'en acate l'eau. Très important. Président. Un des choses na Boussana qui président de la République. Pardon. Il y a même toujours Kamambok. Basket, ba basketteur bazwango. Football, ba footballeur bazwango. Santos alobi, mwana wana za moyibi. Il a peut-être raison, peut-être il a tort. Parce que pour accuser moto, il faut kangaye, la mettre dans le sac. Mais, topé sa mona footballeur. Mais footballeur en ya te po ayiba. Footballeur en pe azala pe na mo eloko na motu. Ou défendre le peuple baninga. C'est ce que je veux. Voilà. Mais si goyo présent makamunyo c'est dans maboko na yo. C'est ça chef suprême aussi les makamunyo so au katiango. Quant à moi, je salue
tous ceux qui ont joué avec moi, on peut s'en battre dans le mbote. Ma vie nanga Adrien Kabokolo, les Mangue, bah jouer à Vutuka, les Kianga, bah jouer à Makila, les vieux Zumbel Mfingi, bah vieux Mafuta, na ba coéquipier nanga na Dragon, bah Impole, entraîneur nanga vieux Sayo, Batunanga, dimanche. Ah, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Mbota, na Rosala. Quoi qu'il arrive, je serai dans la salle. Toya au soutenir. Voilà ce que j'ai à dire. Et, voilà. Et na pesi Mbote, na maman au père ngai, ou à l'inga, chérie nanga. Gigi, yayo yango. Ma belle, on va me mutaleki. Interview na salle yango, au monango. Merci. Je t'aime. Allez, merci de nous avoir suivis, Bandeko. Ezalaki passage à Kutu na biso mayela yel, oyo azana parcours molai. Trop na souka pona lelo mais eza soukate. Oh makamusu to lobité, oh ezalaki juste pour comprendre, ezaka moi parenthèse moko, mais tokozonga pena na kati poto ebande to vandisa. Là, je salue pona bino, pona ngai, pona mokili mobimba. Diego Lola en tout cas, merci Nayo parce que merci à votre travail, merci aussi à votre service. Hein? Prochainement, tu reçois encore on a limité lobby pe Maël Ayel. To Kulutunanga Europa, bazwata ministère à sport. Pour la limité, pour bazar du domaine. Hein? Bakonzambo robota na makambo. Moi to ki moula ezati to lobe la vie. Merci beaucoup. Merci. Baninga tango kokie Papi Gene tolobe la vie Papi Gene tolobe la vie Moi je suis au départ. Nazalaka moninga na yote. Ngai se Beni Kopopo lipo kuluti ya baleki. Nazalaka moninga na yote. Pena kotika kozala moninga na yote. Papi Gene tolobe la vie. Mister Siatoul. Nazalaka moninga na yote. Papi Gene tolobe la vie. Est-ce que nous avons moninga na yote? Tout toza baninga na bango. Tozalaka baninga te. Zaza totikala kozala baninga. Papi Gene tolobe la vie. En gros, Jenny, Papi Gene, nazala moninga na yote. Papi Gene. Nazala moninga na yote. Papi Gene. C'est l'opérateur de Jaffa qui fait le Frenchman. Papi Gene tolobe la vie. C'est nazala moninga na yote. Est-ce que nazala moninga na yote? Papi Gene tolobe la vie. Azalaka moninga na yote. Je suis pas ton ami. Papi Gene tolobe la vie. Ça c'est Lidjo comme par les grands samouraïs de la nouvelle génération. Papi Gene tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Na mastano. Papi Gene tolobe la vie. Azalaka moninga na yote. 4 mois, peintre, Washington, leur pays. Papi Gene tolobe la vie. Papi Gene tolobe la vie. Nazalaka moninga na yote. Papi Gene. Moi je suis pas ton ami, hein. Voilà, moninga no te dit. Bayuma, wana 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Que badi. Nazalaka moninga na yote. Papi Gene yo ebite, azalaka moninga na bisote. Olai mobusu. Na Napoli. Nazalaka moninga na yote. Papi Gene. Nazalaka moninga na bango te. Nazalaka moninga na yote. Papi Gene tolobe la vie. Grand prêtre. Nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. Tolobe la vie, tolobe la vie. Papi Gene. Nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. Sami Mokili confirme. Tolobe la vie. Papi Gene. Nazalaka moninga na yote. Mobali ya pembe. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga.